Mbote Bandeko Balandi Lelo ezali bongo vendredi le 2 juillet 2021 awa na Nkamba ya solo Bandeko Balandi toyebi na bolamu ete Lingomba Kimbangiste esilaki bongo kobungisa moko kati na ba conseiller direct ya tata mokonzi wa Bule Papa Simon Kiangani oyo ayebalaki bongo na kombo ya mama Suzanne Kwakiadi ye atikaki biso uta mokolo mwa lobi jeudi le 1er juillet 2021 ya solo na mokolo mwa lelo vendredi le 2 juillet 2021 nzoto esilaki bongo kobima na hôpital ya Kimbonseke pe bandimi ya Kinshasa bapesaki ye ba au revoir oyo ebongaki na ye nde esilaki bongo kozwa nzela mpona kokomela biso awa na Nkamba Eluselemi ya sika nde na yango Lingomba awa na Nkamba Eluselemi ya sika elongo na libota esantu basangani mpona kozela nzoto ya mama ekomela biso awa na Nkamba Eluselemi ya sika tolanda. Musique au chant.
comment tata moi appelle mon sang. Maman, oye inaona kamba ememela biso kimia na kati na mokili. Ozali komona pe otiki mpasi na kati na mokili. Kimia na lingomba, kimia na mokili, kimia na maladi oyo etambusi mokili mobimba. Kobundisa bana na yo. Mama zala molobeli na biso esika ya kopasi mokibangu mpe mama mwindu. Yo bandaki na mama mwindu. Mama mwindu ayamba yo, ayoka kolela na yo, ayoka pe pasi na biso, abikisa biso mokili moko ya kimia, tozwa indépendance spirituelle na komba tata mwana pe mosantu. Amen. Seye mwana itata mwana belela. Nzambe to papa simoto bango kyangani. Toko kotele de fone na matondo. Mo edike dinene di utufangili. Nande wale kila jomino. Kansi ngema kitoki kila jo. Comme le 1er juillet 2021, Mama, aussi quieto, quieto, kinje kuhusu wavyokela kusawisi ile matatu bandongo muse mwana ikata mwana vile na tulobela na maozo kuonekana tulikutana kwa mtoto ya Buddha ya moto moja mambo mati kwenda kukutana pale ndipo kwa yamba eko kijana na katina ile mbandi tuko na mboga ya donc na ile tena kijana na tena na kwa nini kama ceremony kwenye ile kende kijana bora mnajitaka kwa hawa na tena kijana ndio na kwa ya kwa protocolo
kwete tobata programu na biso. Baba nera ye mingo guru nzapa tikota ni kwesa nango iti bebiso ye kuku ya chenu na kwetu wa baba tikiri kota malo na nzapa mingo guru ile jadi nango iso tire merci mo baba ani kiri baba titene umbaso apetiti na kwetani petit mo nzapa
moyebi tene asa yeo kwa wani tene namu moinga pono tiani moinga fundu tiani moinga nataka bila kile kisoba mara ngeti mwana jina ya matitro ngofuru amen. Registro osisia mayinda manguzo yani ukuntwana yani ukuntwanisanga mu nzira zasonga ena yangu yangu amen. Tena watu sana sedenyo de mamuzo ika kumo yesu anti ututani na mupawani hadi mfumo kyako na leo yesu isiki na Mungu yangu amen. Unaombele Good.